Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup d'être connecté sur ma chaîne YouTube Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez, sans oublier la cloche de notification. Toujours continuer, toujours na sujet na biche ba kuluna, boyebi ke na lukela bino ba image. Botala ba image o ezoleka awa phénomène kuluna, malgré bazo sambisa bango, malgré bazo kanga ba kuluna, apparemment ba kuluna bazo wa chinois bazo botama ya robotama, donc bakulu na baleki na population nebele. Sans plus tarder, nous allons la vidéo au botane bakulu na bazo kata batuma, donc non loba mingite bino mo botala, ça fait mal, ça fait mal. Oui, c'est normal, la kulu na pe na ba fête o azape na posa ye pas fêté azwa pe mbongo pe sa moi chérie na ye azape peut-être responsable na kikulu na ne wana asunga mama na bango asunga ka famille, malgré qu'il koulou na ne wana, mais azape quand même responsable. Alors, l'État, to éviter suite ya koulou nango, est-ce que balobaki ba roboma bango, est-ce que réellement ba bomi bango? To mona ki ba vidéo musu na la bino, oui, ba katele bango ba sentence, mamba koboma on dirait ba changer et comme que ba katele bango ba sentence, ba nombre ya ba né na bango na prison. Alors, ana oloba troté bolanda ba koulou na au niveau bazo sala ba komi bakangi mutu babomi batumbi na kotumba nozo bate misunya ngo yango bazo kata misunya bat ba ketekela ba na wenze tonine. Alors nakoloba troté mes amours, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de vous abonner, abonnez-vous, partagez, likez et commentez, sans oublier la cloche de notification. Joyeux Noël à tout le monde. Partout bozo landanga ba joyeux Noël nabino. En tout cas, Nzambe ya likolo apesa bino makasi ya nzoto. Alors, sans plus tarder, toquez la vidéo et liboso, numéro de téléphone et cloche à notification. N'hésitez pas surtout à cliquer une fois qu'on a posté vidéo, beaucoup de notification. Alors, sans plus tarder, mes amours, toquez la vidéo et liboso, bola la vidéo bakuluna oyo apparemment colonel oya mwasi aosala musala makasi ya kukanga bakulukulu. Alors, sans plus tarder, dans la vidéo à liboso et puis on se retrouve tout juste après. Let's go. Kaka bana oyo bino boyebi bato oyo bakanisa ke balonga l'État or que l'État nde alonga bango. Oyo aza tabana ye na yebite a préparer ki soki alia ye na Noël na lichette na ye akata alia na yebi ide wana te na beni masengi kuluna oyo bundaka na kati wana ye na direction asosa ye aza général ya ekiri oyo esalaka kuluna place wana akutani na monsieur bazaki mibale bazo bongisa moto na bango ba papi bango na muninga na ye ba papier posa na mukongo aza l'hôpital gravement malade oyo ye bozo mona ye awa ye abedashu na yebite soki azaka abedashu soki kombo ya mama na ye na tata na ye bapesa ki ye soki azaka kombo na ye mipesa abedashu na yebite nde akendaki mpona kokata taba na ye oyo baweli eloko te bango bakanisaka batelefone oyo bato batambola nango na maboko eza ya bango nde ntango bamoni bango bazobongisa moto baza na batelefone na maboko mpona bango bamoni ke eza droit na bango. Bon, ye akanisaki aza Thomas, il faut amimone la opération ndobo eza lukuta. Mais
lukuta wana ekomi réalité opération ndobo ezokipete soki oza kuluna ata obombani na se ya mbetu ata okoti na kati ya mai soki oza toujours kuluna tokolanda yo tokokanga yo mpe tokobimisa yo. Ministre intérieur oyo a décidé mpona kokotia kimia na mboka oyo ayebaki ke non tokonfronte bango. C'est ça que tozolanda bango tout le temps. Ye azokende mbala moko soki général Blaise Kimbalimba moni ye asilisi kotala ye atindiki ye pa ministre ya justice azwa solution na ye. Message nazopesa nyonso eza kaka ya bamama babenda matoi na bana na bango. Mwana na yo soki azobima na nzela mpona kokata bato akokutana kaka na opération ndobo, akokutana vraiment na opération ndobo. Oh ye ndenge ndana aza lokola mbisi biso toza bato tosimbi ndobo ntango totia yango pambu tobwaki na mai na yebi te soki ya kobika. Oyo amonaki lokola blague, amonaki lokola bao wana toke bokola bango soki place nini, mais akende ko rejoindre baninga na ye wana akokutana na bango. Bon, ba plaignant nyonso oyo mutu nyonso ato ba plaignant parce que to éviter ce qui bazali mais ba mutu nyonso ya salama be parce que ayebani comme on est abedachu ayebani vraiment kuluna munene ya masengi oyo nyonso salama be akata ayiba biloko na ye aya ko charger aya awa na police aya ko charger po toyeba misala na ye na ba parents na ye na famille na ye eyeba ke na kata libota na bango bazaki na mbuma mabe. Mais ceux qui famille wana ba ko sala intervention na bango to kanga bango eloko razo avertir ba mama ya bakuluna nyonso soki oyebi ke mwana no bakangi azala kuluna koya na police ya bumbu te soki oye na police ya bumbu yeba ke okutanga major tas na kokanga nayo na mwana na yo pe oko répondre na justice parce que yo za ko prier mwana na yo yo ndem to somela ka ba machete ta soki omoni mwana no bakangi ke kuluna na be preuve nyonso yo vanda no kana ndako na yo batela bano ozana bango pesa bango conseil parce que soki oye en tout cas okutana nanga okobika te. Numéro nanga ezali 084 23 83 531 084 23 83 531 na pesa numéro oyo eza po babenga nga banda kwa mbetenga te benga ngai yebisa ngai ke criminel na place tel kulu na place tel po police ekomela yo po ya koloba te ke non nazalaki agressé police ekomela ki ngai te non bato ya bumbu numéro ya commandant na bino ya bumbu nde yango wana soki oza na problème mbala nyonso leka benga numéro yango wana na pesi bino. Ngai na chauffeur a moto nga mbula na moto 3 pines na bula suna 2 pines mais na yamba te basela nga ba master na ngai bano bazi na bango na gambela bayaka ndiko botola chaque fois mingi na masengi likolo so ba yeko botola ka bana mike wana garage basala na masengi wana balanda bango pe lobi lisusu na tongo na la moki na 1100 francs na poche na ngai mpiaka masa na benga 9h na sambula ya ozwa moto akina zwi moto na sambula na ngo betina pala mbula tie sili ba 12h na bimi abuli na ngo pe do 19h to kusa 20h foto kuta na masengi na master na ngo na ke kuta ida be na masengi na che do masengi ka première parcelle na masosana na che moto na kwa masa ke sumba mega kana masengi wana ya gauche siko nga fai na nga moto na che mkongo donde ga na tanga mbongo be minda kotanga boye kuna bdala abani ko ganga nga na kufi na tala ga boye ba kate na machete donde nga kiti na moto pona sunula na nga moto na kima ndesko moko na yo ya betinga plaque a yemta beta ko machete ye betinga plaque ko beta betinga plaque na petre équilibre ba moko na koyi plaque ya ngwa li shete ya ngwana abenga ngo plaque abetinga li shete wana na petre équilibre na zonga sima boye na glisser abakisu ya mibale ndina bari ezinga msapi ufana kota radio obukana msapi mako wayisinga fana kota scanner bona kingo na kingo itoi ndi wana ko Christian na bari geno ngo ba betinga yi alobi ke yo okoseli makambo
aza pembeni na yo okoyebiseni nga na kosele makambo ndenge nga nayebi ye te bamoni ye nde na action oyo aye kosala ngai masa na nga akeki pesa plainte na longweni mpa Chine Rambo déjà azo reconnaître ye akangi déjà plus de 2 fois oyo nde ya 3e fois Chine Rambo wa mokonzi na longweni ye babengi nani oyo abeda shu akangi déjà 2 fois kuna oyo nde ya 3e fois nde sikoyo nde bakendaki kokanga kolanda bango kuna basoda Chine Rambo nde bakangaki nde ye obani na musala la police ya major Hortense nenga peya wapo yoki kalobi azotinda ye na opération ndobo po baloba ye bien akende sika bazo pesa peine de mort yo pona olikanisi wana moni yango eza ndenge likanisi ezaka bongo parce que nga nakolinga motu moko te oyo nga nakobundaka te ye nanga mpe to bakamarade te mais eloko te oyo kosalanga mabe neti baniva boye natikali na cicatrice policier mpe akomonanga mpe na nzela bo mpona cicatrice oyo mpe akayenga kolona me nga na kolona te peine de mort ici Bonjour oyo alobi balela te balande na district ya Zondo olobi nini balande na district ya Zondo balela Ministre intérieur alobi zéro kuluna na Congo. Ministre la justice alobi zéro kuluna na Congo. Commissaire provincial Blaise Klimbalimba général alobi zéro kuluna na Kinshasa. Et ngai pe Major Hortense na lobi zéro kuluna na Bumbu. Bumbu zéro kuluna. Bakonzi ya mboka bafongoli opération Ndobo. Na opération Ndobo nazo senga ba mama na ba papa ya Bumbu abatela mwana na ye po opération Ndobo tozo sakana te. Soki kaka mwana na yo abimi kosala kuluna na Bumbu awa tokokutana na yo. Machete wana eza ba arme na bango oyo basalelaka kuluna. Et donc na ko présenter bino par exemple Téléma. 4 personnes au Téléma. Allez. Téléma. Téléma malam. Ndenge bomoni bango boye. Na Bible na bango na tolo. Bango balobake vi na bango na maboko ya batu. Oyo nde bakotelaka batu na kati ya ndaku na butu. Babuki porte ya ndaku. Bazana machette bako papa yo na kati ya ndaku na yo babotoli biloko nyonso ya ndaku na yo oyo ozomona 4 personnes oyo ozomona bana mike mais soki babimeli yo bakokoma mikolo par rapport na yo na ndaku na yo bazana bekiri na bango me balingaka kotanga ngo te tokoko tiela bango ekiri ya lukuta te mais eza façon tokangeli bango na ba opération na bango bazosala yango biso pe na opération Ndobo to récupérer nde bango. Let's group oyo yo Téléma. Téléma. Oyo ndenge ozomona bango boye. Eza ndenge moko na bawo wana kuna. Bango pe basala coopération na bango. Bango babundisaka kuluna bandal Bumbu na frontière wana. Nde kuluna ebunda makawana. Musala na bango kokata batu, koyiba biloko ya batu, kokata basaki, kokotela pe batu na kati ya bandako. Bazo opere na ngambo ya bandali, bazo opere na ngambo ya Bumbu pe ngiringi. Mais totie bango maboko awa na Bumbu. Po bango na kuluna na bango basuka kote mususu. Awa na Bumbu soki bakomi kaka akokutana na polisi ya Bumbu. Oyo bino moko bapanzi sango boyoki ndenge azo prémédité alaki ngai akobima metango akobima nayebi te soki akosala nini mais nga natindi ye na ki de droit
musala na bango ndenge bozomona boye district muninga na ye aza kuna te ye muninga na ye ezali macheti na ye oyo nde moninga na ye district akozala muninga na ye ndenge nini tala mutu mobimba muninga na ye macheti oyo eza deuxième fois tokanga ye eza deuxième fois mais naza na confiance ya opération Ndobo oyo na macheti mibale to baza même ekiri bakoteli mutu na ndako heureusement bato bakoteli na ndako bamonaki bango nde police azwi bango ndenge azwi bango oyo bazwaki na macheti na mibale auti nango opération oyo mususu tango toluki ye tango ya atangi ye toye koluka ye tokangi ye pe ndenge moko tuta nde mitu ya bato babengi yango bango moko baka Yesu nde omoni eloko na bango ba créer parce que soki akutani na yo soki abeti yo kaka moko okotelema te otikeli ye nyonso kozala nango na poche otikeli ye azwi par na ye akei soki olingi ke otelemela ye azwi yango soki abeti yo na mutu seke okwei mbala moko kao nde biloko tozotelemela na bumbu toboyi yango awa na bumbu kulu na nyonso awa na bumbu te oyo bozomona oyo okomona ye akonda me na machete aza engambe baplenya baza ebele bapota eza ebele biloko ya bato akokotela ti chef de riz ya bumbu awa bakoteli chef de riz soki abengaki police te mbele chef de riz asi akei bakatikati chef de riz aza na ekiri na ye me na kati ekiri na ye tokangi ye moko mais toza toujours na koluka tokokanga pe baningana ye mususu parce que ye général na bango nde ye tokangi nayebi te ba disciple na ye wana mususu tokozwa bango kaka na opération toza nango tokuti bango na action ya kobuka bandako ya batu kokotela batu na bandako kokata batu machete ndenge bomoni machete na bango wana eza lokola arme na bango oyo bakataka nango batu soki bakoteli yo na ndako baza na baplenya na bango oyo bakoteli meme na kati ya ndako oyo bakati basaki bakati bango bapota bazali opération Ndobo eza quand même juste na muto ya poser acte na ndimi te ke opération Ndobo ekorate bango ndenge bazokende boye soki bakangi mwana na yo koya kodeklare te chaque parent azala responsable ya bana na ye ya famille na ye mwana na yo soki aza kuluna ngonga yango oyo kimisa ye mbangu tina village natal na bino soki kaka akutani na nga awa na bumbu akobika te bato baza na posa ya kodenonse toza na banimero ya telefone nimero na ngai komanda ya bumbu Major Hortense ezali 084 23 83 531 084 23 83 531 R nyonso oyo bakobenga ngai pona kodenonse ou pona intervention même minuit kobanga te bazokotela yo ozwi numero wana R nyonso nazopesa bino numero ya seconde nga dicte 09 numero ya seconde nga akinyaka 0998 039 118 numero wana soki obengi yango R nyonso même 2 heures du matin R nyonso kaka okutani na problème bako répondre yo awa na bumbu pe bakoya intervention kimia ekokote pa na yo.
j'espère que bino moko bolandi ba image wana ya ba kuluna ya ba kulunaire et kuluna le plus suspect bomoni bino moko nde bakati mutu litama bakati vraiment litama nzambe na ngai nzambe na bomo nzambe asunga kaka parce que ah non 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 it's not easy c'est hey pour licheta boye soki ezwi déjà na mutu yango moni bapanzaka bato mitu donc apanzi na ye mutu tout ça pour nini pour azwa mbongo ayiba telefone ayiba ni bango babenga ngo plaque bozoka bakombo to découvrir bazobenga ngo plaque après bakobanda kosambisa bango ote banoyo baza na bango ba mineur il faut ko protéger ba mineur et on a ba avocat wana nazoyeba te ata droit de l'homme ango na ba pays o eza développé na États-Unis moi na soki aza mineur asali acte mikolo eza condamnable prison ya bana mike ezalaka mais nazoyeba te avocat azotelema mpo adéfendre bato adéfendre kuluna ke aza mwana moke bakoki kojuge te nazoyeba te avocat na intention na ye eza nini akoganye nini je sais pas l'état nde akofuta ye to nini mpo soki yo moto osala mabe ozodéfendre ye wi toyebi ke non criminel azalaka mpe na avocat na ye mais la loi c'est la loi oyo ekomi na niveau otala mwa mobali oyo mpo bakobeta yango na liso atoboki liso bako kate musisa omona musisa bo musisa ekatani surtout na moto eza place moko mabe bino mo botela biloko boye après boya koloba ote te baza ba mineur ba juger bango te bato boye bakende vraiment soki bulu soki bako moto boye sali de soki bokate maboko parce que moto boye akotika a problème na vie tano nde basali ba victime boye soka sali a toute lichette na ezu place moko mabe et si le moto akokufa au moins moto à la longue arotika peut-être na problème mental ya boy so de akata ke liboko boy atika li inapte atika li infirme soko bato boy bolimbisa bon popo ba miki ah non trop c'est trop botala major mamana major wana ya moi si je sais pas si on général soki major alobi bakulu na soki baza boy bakangi bango mona ba mama na bango baye bakoya wana po ba libérer bana bango soki en tout cas maman osali bien soki parents landi mwana na ye ya kuluna okangi na parent il faut okanga bango na parent na ye bana bokangi bango po bango bazalaka bakopera peka na ba policier wana omona ke mwana ne bakangi aye apesi soki 10 000 francs soki 20 000 francs apesi omona boye ba libérer mwana yango mona bakuluna baso continuer kosala mabe pourquoi parce que ata bakangi bango ndenge baozala libérer siko il faut kokanga pe na ba chef ba agent de l'ordre bato ba libérer bon comment kuluna osali mabe me bakangi osali ata 6 mois na prison te ba libérer yo bako libérer et ça siko pour kuluna na asala nini et ça pour récupérer ba retard nyonso wana tala kuluna équipera lisusu te na butu te et comment na moi en plein moi au mona bakuluna ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bakuluna il faut bakanga bango nyonso ba nanako po maboko nde sala muso. Muso bakati bango ba maboko mibale oyo. Omona so bandi ko kata bato maboko. Yo komona ke kulune osila. Po bango bakata na machette. Bazo benga mo bana mike onde ba osala ba dégâts ba oboma bato bazo panza bato michopo. Bazo bimisa bato biloko akati ya libungu. Après bino bokoloba oh bana mike batika bango ce sont de petits enfants batika bango kia nonsense vidéo muso na cheli bino ba kuluna wana zolo babi ata bakanginga na kobima nanga ça c'est la honte eza soni ya l'état eza soni ya ba gens de l'ordre eza soni po bango bayebi ke no ata bakangi ndenge nini akobima na ye oui akobima c'est normal akobima na ye parce que ba mesana bongo bon futa mbongo combien de ba policiers automona ba fake baza ya lukuta ba lataka bilamba ba tenir lukuta ba coopérera na bango bon ba kenda kuto ayibi eloko policier azoyela yeke no bolukelanga mo kabelo moko emba oba kabelo zo redi mikolo ba perika be bolukelanga pona mère talaka ba feti yango na mo téléphone ya Android te ya na posa iPhone donc eza cop policier apesi kuluna bango bakuluna ka nde ba devoir na kati apesi kuluna cop
kuluna osala tout akena ba place oyo akoyiba moto perrique na moto oyiba moto iPhone aya atekeli agent de l'autre bakaboli mbo ou bien pesier moi mive na aya atekeli bon mona ba niveau les biens mal acquis au mona bato ba coopéraka na ba kuluna bazo coopérer très bien siko eloko bongo moyibe osila ndenge nini na mboka kuluna ekosila ndenge nini malgré opération ndobo mais bon bakisa makaka la yesterday before yesterday na chila kibino photo ya bakuluna ndenge bazobima na se ya mbula nazo ebate eza c'est tout un esprit en plus bano ba osala makabwana ezaka bana moko mike na ebité eza irresponsabilité ya ba parents to ya l'état to ya l'état c'est la honte eza soni ya l'état soni ya ba parents siko parents bongo bakangi mwana no inde ayo zo ya sikoyo place bakangi mwana no ozo ko lobani o ko senga ke ba libérer mwana na yo po ba parents nyo so apparemment bazo wanga na kabana ba kuluna te ya metala no na tikala ko mona kuluna moko te ba o bandima baza ya otanga na misapi ba ko mata diste tala o bakangi akati muninga litame apasolo elongi mais akolobake ngai nde naza boye na kuluna te ba okoselanga makambo est-ce que bato boye bakondima bato boye bakondima non en tout cas opération ndobo wana et continuer en tout cas ba évacuer ba kuluna nyonso biso na kala toyeba kaka miyibi toyeba kaba o ba shege miyibi mais toyeba ka bango te na ba kuluna okende na zandu boye ba oyiba yo pona ko yiba ba ko yiba mais ce que toyeba ka te ya koma ya ko attaquer ba c'était depuis quelle année nakala na kino to eba kino soko ke ba place moko kwa bazando ba victoire ba place moko ba attroupement ba to ese belé au mona miyibi bazawana mais elongwa miyibi donc miyibi ba se transformer ba koma ba kuluna nalanda mutu moko na video miyibi moko lwa bi ngai kuluna kuna simba machin te ngai ko yiba awana ndimi j'accepte que na yiba kana ko yiba pour na vivre mais ce que le chet ne na ko simba te siko to loba kuluna na moyibi topona nani ça fait mal mboka na biso Congo ba revoir likambo wana surtout likambo wana nde ekosala ke ba jeune parce que ba jeune ebele ezosala ke no ezo préparer rébellion pe bandaka boye e bandaka boye poto okoma lokola Haïti kuna ezaka ke no ozo sentir ke no ba gang ba dominer mboka quartier mususu tu ne peux pas entrer parce que quartier wana eza miné avant yo kota ta yo policier avant kota na quartier wana il faut senga ordre au solo la gang ya secteur wana eza bon ça fonctionne comme ça au kota na loyengete au senti que tellement baza ebelé donc na ba policier ba komi ko banga bango Congo na biso ekoma boy bota na niveau iyo makuluna na oyela bino ba image na ko banda ko sala bino ba recherche bomona na kobanga na image mo on dirait na chela ki bino kaka ezaki quelques mois passés ya famille moko boye bayaki ko fêter na kinwana bayena bana bayena bayeka bana première fois baya au na Congo bayena hôtel moko wana bandeko bakotela bango bakuluna bakotela bango bayiba biloko nyonso bayiba na ba passeport bayiba mbongo ba téléphone bayiba na bayiba bango nyonso je ne sais pas ba coopérer qui na gérant ya hôtel wana je ne sais pas comment est-ce que bayiba ke ba paya baye wana do bayiba bango nyonso donc makambo ça compliqué na ba gérant ya ba hôtel o bazaka ba complice na ba policier du quartier bazaka ba complice bayebaka makambo ileka talaka policier aza surtout ba quartier boy ba bengi ba tokebenga la police au moins na biso bina zoya a osala manœuvre tina ndenge likambo ko sila police oyebisa OK ngape na famille na ngai moi j'ai ma famille il faut pas protéger ma famille na ngai tout ça pour ni azobanga quelque part peu policier otala ke non pas ki katanga de lichette kuna mbongo combien na zoaka surtout ce policier ba futa bien ti ota pas intérêt na it ota bi nga ba futa nga bien te nake kufa kuna liwa martyr non sala ngote
policier ko boya pe faut battre la nzoto na ya battre la pe oyaye à moins que ça policier oya yoka na batu wana ba nani wana. Alors ça fait très mal, ça fait très mal. Mboka na biso Congo nzambe ka likolo akita asunga parce que phénomène kuluna oyo mabe makasi. Mabe makasi ko tambola ozo banga bardo bana na bana na batambola na ba plaque bango poso ba bi lichette yo comprendre so ba biso ka ke no bimisa plaque c'est que bimisa lichette ozo ka zu bakati yo bakati liboko bakati litoi. Oh ça fait mal. Alors merci beaucoup Nabi que vous avez belé, vous êtes tellement nombreux au bolanda la chaîne Nabiso Bibiche officiel. Merci beaucoup na confiance pour pe sabiso nazo mona commentaire ya batundi bazolo babo mabango kaka sikoyo l'état de reçoit décision anati pour depuis balobaki et bela donc on senti jeunesse César ko beba ministre jeunesse asalaka nini azawapi amona makambo te beaucoup ça la te ba réunion ba forum beaucoup ça ba conférence pour conscientiser les jeunes et là on a mon ça la maratin ce que ba jeunes obligé ba conscientiser ça ka ba o mitu ezo sala ba o batanga ba classe ba o nyonso les enfants de la rue bateau ba jeunes nyonso ba baby ba komi ba kuluna nyonso oyo ah ça fait mal hein et ça la passe mais on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Mboro, biso tozolo bana biso kaka. Tout ça la émission, tout l'accepter ce qui se passe dans notre pays, mais nzamba likolo asunga bino, nzamba likolo asunga biso asunga pe bandeko na biso bazana na Congo parce que surtout na décembre awa ezaya ko yinda ba enlèvement et ça la mamakasi na kinwa na mituka. Il faut faire attention. Ozana na bandeko na kinwa biso nyonso ozana na bandeko na Congo. Donc, si vous avez un Congo, si vous avez un Congolais, à moins que vous avez une famille et que vous avez un poto. Alors, il faut toujours conscientiser les gens Congo. Donc, il faut vraiment checker parce que aujourd'hui, là, le monde est méchant. Le monde est méchant. Moutunion so azana posa à s'en sortir na ba fête oyo. Moutunion so azana posa à fêter Noël, à fêter bonne année. Donc, on a pour ça mongo. Il aura besoin d'argent. Donc, bateau bazaba malfaiteur, bazaka obligé, enlever bateau, aboter bateau téléphone, bon, à ça l'opé ma bé. Donc, au senti que non, partout, ce n'est pas seulement dans Congo, ta awapé. Mais ça, surtout dans December time, oh, et ça, dans moi, moro, donc, tambola trop, quand tu marches, zala et kenge. Parce que frappe, augmentaka, moyibo, et mataka makasi, na ba banque, pe ba ATM, wana, au senti, moyibi et mataka. Parce que moutou, so, asana pour sa mongo, a fêté, a douma, moutou, so, asana pour sa mongo, il faut faire très attention. A taper na Congo, na koulou, na pause, na pause, na pour la bonne année, a melama, moi, logo na ya nini, roche, bongo na tour, alia moi soso, alia moi musuni. Tout ça, Arsani, Aoukaïba, Asa les locaux, Asa la dégâts moroboé. Donc c'est ça. Alors, merci beaucoup en tout cas. Merci mes amours, merci les abonnés de Bibiche Momo officiel. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je poste une vidéo, vous serez avertis. Merci en tout cas. Nabi ke boza ke belé pour la chaîne Nabi no Bibiche Momo officiel. Bon s'abonner, toye la binoka ba news. Oyo les kana tout au long ya donc oyo les kana partout merci na confiance au bopé sabiso merci na ba like na bino merci na ba commentaire na bino merci en tout cas ça me va droit au cœur nga linga bongo ne bozo commenter surtout partage hein to comme déjà la fin de l'année bobo sanate ko prier et puis ba ndeko na biso ba na Congo boy bisa bango erni boko tambola ça dépend ya quartier au bazali parce que kuluna aobi kisate taga kuluna soka kutani na yo ata yebi yo mais a oboto loka téléphone ne ba te ba na ngo esprit na ba longola ka bango ba esprit ba sala loko ni on dirait ba ceux qui ba meli biloko na bango na on dirait esprit échangera ba komaka ba personnalité mususu ba komaka ba tu mususu. Alors merci en tout cas la confiance au bopé sa biso merci na ba like na bino ba commentaire na bino espace commentaire est juste pour na bino bo tika like tika commentaire hein, pe sa point de vue na yo et ça la bien
Donc, on a pour ça, tout ça, et la promotion, et l'autre, n'hésite pas surtout de me contacter. Tout ça, la promotion, il y a everything, il y a boutique, il y a maison d'habillement, salon de coiffure, n'habité aux pour ça, tout ça, promotion, il y a anything. Il y a produit, il y a œuvre, n'hésite pas surtout de nous contacter. En tout cas, merci beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.